Ma mission TV, le miroir du monde. Les rois de la forêt héritier bakabona nandenga musala, la famille reste la famille. Na ebite soko bimsilanga image mo héritier aleka manqué vena biso de la forêt respect. Boyangi no ne baloba kaka bato to boloba nantila bomoni les rois de la forêt bayambani na héritier maman pata bayambani na héritier. Donc soko bato baloba batikali na soni. Les rois de la forêt m'ta rêvé ça héritier Watanabe m'ta sale héritier Watanabe a pistona pesa et makambu donc voilà il y a un père grand formateur. Azongi sous formateur. Yeah, oh mais le grand formateur, yeah, le roi de la forêt. Au niveau créer la polémique papa. Boya qui est le formateur. Nanya Boya et Francis Diba et moi. Quand on a vu soit d'ailleurs ils ont des liens héritiers Watanabe avant de pas le roi de la forêt. Il y a déjà famille. Tant qu'on bazui, matin on bazui les kama. Il faut qu'aucun dépôt n'a représenté ma condoléance. Bolinga ça, Kolo héritier, je crois, Azarana va mettre bienvenu Faso, qui sont déjà des intellos, à mettre Tété Kabo Kabo les seuls fantômes qui sourient, Pire Petit Fadji, Pire Petit avec Kavinabso Vital Camer et pacificateur, Vandaka, Bazo Solo là, Bazo attend au solo là. Ma mission TV, le miroir du monde. Bonjour mesdames et messieurs, bonjour encore à tous les Congolais de partout. On est sur la biso na Ma Mission TV, chaîne à référence. Martin invité sa fusée, Molo Belnabino. Lelo na ema solo ya politique te, na ema solo musique comme Messano. Alors toko solo vraiment li solo ya héritier Watanabe Boss Live. Na sirbino no stubo monaki héritier ndenge ayaki ko participer na matanga o ezaki ya les rois de la forêt ya mama Soki mama ya Sylvie Mapata o vraiment atika kibiso bomonaki présence ya artiste musicien bazaki tellement belé ya koka mozaka ka présence héritier Watanabe o vraiment ayaki ayambi Sylvie Mapata et puis ayambi we ranson et l'obama qui vraiment trop est-ce que héritier Watanabe relation ils ont dit très bien dans les rois de la forêt pour biso tout au monde qui jeton de banda qui koboa kama côté la ranson côté héritier Watanabe alors lelo nazana Francis Dibaya openda to solane lelo ma solo vraiment ya album héritier Watanabe op batu bazali kozela et puis to robeta pema li solo ndenge évolution ya makambu eleka kipo ezolekela vraiment batu na Ma Mission TV tozana Francis Dibaya yo vraiment tozana Francis Dibaya Martin ouais. Bonne année, meilleur vœu malgré tout comme on a fait. Ouais, merci vraiment. Bonio d'abord, bonne santé Francis Dibaya. Ouais, santé Kitoko, je crois que ça fait déjà 2 ans que tout le monde est sauté. Depuis que nous avons Ngamba Bangola, si nous avons fait mais nous avons fait l'émission, santé en Ango bien. Avant tout, à tout Seigneur, tout honneur. Donc, on a fait ce bambo, Tenaemoko. Héritier Watanabe, la Cosa Nostra, Motona Tembe, mais c'est les chanteurs, la Pulga, le Magma, la Fuego, Bakomonyoso, tout. Oh, bah fanatique, bah benga kai donc on a passé bambo te bisika zali et puis na ba téléspectateurs tout ba ta la biso à travers le monde quoi voilà. Alors Francis Dibaya Ma Mission TV ngana senga to fanda pour to make un peu ko sola na ba tunyoso oh vraiment bazali côté la biso ba Pablo Sita l'économiste ba maman Anto Aluta Antoinette na niveau Bruxelles ba Matipe na niveau Bruxelles oh ba ta la biso ba Gimingele alors lelo vraiment to sola li solo ya héritier Watanabe na Francis Dibaya balobi batu ba mono kala et pa na ngai lelo lisusu tokutani poto meka un peu ko solo là donc nasir ba tout ba landa biso partout dans le monde ndenge évolution ya makambu vraiment ezali d'abord boni la team Watt. Ouais la team Watt kitoko trop donc orchestre évolue bien. Je crois que ça fait 3 ans depuis tout lancé album Nabiso Aliboso, carrière d'honneur retirada. Toujours évolué 3 ans sans album, on fait des concerts payants, on fait des concerts privés, on fait des shows, artistes à ça là-bas showcase, orchestre c'est pesant pour bouger, on répète chaque jeudi dans Grand Kassai. Tous allons batouner des chocolat pour tout et tu as parlé à Zangaté dans la répétition, tout tous en Nabiso on va mettre bienvenue face au procédure, la team Wata ils se comporté bien. Orchestre est répété et puis tu vas foutre un billet 5 000 francs congolais plein donc toujours volé bien.
Voilà. Alors, Francis Dibaya, Batebele, so bamoni présence na yo, bamonaka déjà pe héritier Watanabe parce que Moussalande ngwana parce que ceux qui héritier Watanabe azapete moi pe olobela héritier Watanabe azate. So bamoni Francis Dibaya a opé sa message à l'obéli orchestre, à l'obéli artiste, à l'obéli album, à l'obéli projet d'avenir. Francis Dibaya na TVT, affin artiste X, affin artiste Y. Donc on a juste quand on appelle ces programmes orchestre et puis tout l'équipe quoi. Donc tout ça pena ba représentant valable et artiste batou et après ce ba moninga ba moni dadi moula maloba na biso ça malobe ou pas héritier Watanabe. Donc to ya pona ko finga X te pona ko tonga Y te mais to ya poto passer message. Voilà. Alors Francis Dibaya toko tanon vraiment na makambo belé alors na sur Boss Live héritier Watanabe azota donc biso za soki koti lien pe ekepe mbala moko boss moko landara ba news nyoso. Alors boni album oh vraiment batutu ba ebi héritier Watanabe déjà makambo nyoso ça très bien. Ouais, album déjà toujours chuté vers les travaux à Souka, to beta déjà ba générique. Nzembo neti ya ba mère na biso Rachel Futa monter ma tête tenda et sila nango déjà. Nzembo ay moko le monnaie tête tenda et maboko banki et sila nango déjà. Nzembo a vieux lycéen Bata Carré, nzembo a président Daniel Massaro, nzembo ya ba grand prêtre Raoul Ominga RO et sila nango déjà. Tout ça qu'on travailler donc je crois d'ici là tout banda déjà réalisation à bas clip et puis tout lancé bon au premier affiche album donc bah boulot vraiment tout mieux atterrir quoi 2020 d'ici là ils auront leur album tout simplement moi miange mi démon parce que vraiment va te baoser la trop bah Trimen Mimpi na Dubaï bazako benga ba président Kadima de Dubaï bazako benga na ba Dams Business bazako zel album babi Francis miange mi démon vraiment tout remis na poser album bazala prêt pour lancer les bango album na bango quoi voilà. Alors ils ont combien de titres au batutu bazo causer la peau tu dis que na RDC ba mission biso ba rata na ba titre belo moi misu 16 misu sous 30 na habité héritier Watanabe ils ont combien de titres oh vraiment à saleli batu puis ba style les andenge nini à sal pe ba featuring na bato bien isate. Si ba featuring pezali ba featuring ezali mais ba titre pour na décider na nombre ba titre cela dépend. Et artiste, c'est la maison de production qui est au Beau Musique. On voit directement monsieur David Monceau qui est le patron de la chaîne Biblack TV et de Beau Musique. Tout le monde va doumam Skoulibaly, dans la direction artistique. Bango va décider dans nombre d'albums. Cela ne dépend pas de l'artiste. Parce que Retira on a lancé 21 titres sur téléchargement, mais dans truc, dans CD Touchaïka 14 titres. Touchaïka 15 titres je crois. 15 titres, donc monsieur Bimaïka sur téléchargement quoi. Donc maison de production artiste va décider. Si on va décider c'est bon, biso to na TV to annoncer album mais on a autant de titres, album au major tel. Mais là on to ebi elo monte quoi voilà. Alors Francis Dibaya héritier Watanabe ndi azar artiste musicien, ceux qui lelo azala qui joueur. Ozobeta tamsu na Barça ou bien na Real, yo lingaki au compter abeta na Postenine. On a évité parce que dans Nzambe donc Nzambe muto a déjà tracé ba chemin donc je sais pas quoi si c'était à refaire na évité pour Nzambe comme ta mettre aibi magamutunde tambola voilà Nzambe va mettre aibi donc na toutes nos questions na parce que façon peu bo chaka héritier Watanabe azabo héritier Watanabe grand chanteur grand boyango tolobeli pona yango alors ya ngazala mais nani Cristiano Ronaldo abeta posen. C'est yangaza Cristiano Ronaldo deux fois. Voilà. Alors merci vraiment ma mission TV chaîne à référence tozo sur toujours na Francis Dibaya au tozo lelo poto betama solo ya héritier Watanabe. Alors Francis Dibaya héritier Watanabe batubele balobaka aza lolendo batumsu balobaka aza respecté na bakulutu batumsu pe balobaka aza mwana maele aza malamu na ebité na makambo na nyonso ndenge ofanda na héritier Watanabe tango yokake baloba héritier pe aza respecté na bakolo héritier pe koto aza respect na bakolo et ça la ndenge nini respect na bakolo héritier je crois azarana ba maître bienvenu Faso qui sont déjà des intellos, maître Tété Kaboué, les seuls fantômes qui sourient, Pire Petit Fachi, Pire Petit avec Kavenabiso Vital Camer et pacificateur, Vandaka, Bazo Solo là, Bazo Atan au Solo là.
ba pire petit ya papa François Bé ndé yango Roma lolendo na makambo wana directeur cabinet chef de l'état Vital Kamerhe président Félix bato avandaka na bango o asolola na bango na ba jijaye d'impolité au centre no bato mo baleka nde na nzela bato mo basala campagne basala bloc mo boyne tikaka po ba boma image héritier za impoli ana sida héritier za boye. Donc voilà na peso exemple ya ba grand autorité en mboka o avandaka na bango asolola na bango bien. L'autre fois samedi tozaki na fête mo wana na ba Joël Bakonga Jobak na ba Devos Bakonga au centre no ba o solola na père nabiso son excellence Emmanuel Ramazan Shadak bavandi ba o solola bazo seka tu vois bato bongo siko ya betana bango nzoto na nzoto siko bato bakenda o juger héritier soit disant impoli yaka campagne bato mo basala no po ba diminuer artiste quoi voilà. Alors héritier Watanabe alongwa wenge musika maison mère il s'agit déjà temps ebele op azo préparer pe album na ye to boyoka pe ba BM to ka pe ba chanson vraiment aux équipés na kati wana lelo pe album sous sika ezali kobima. Alors na ndenge ba mission ba kabola to monaka héritier ferré bazara trop côté ya JB Piana papa chéri JB Piana côté zapi na pesi bambo théâtre tout le monde a fait côté les rois de la forêt ba Michel Moussou ba Fabregas banani c'est comme si ba Kabole ba Ekiri tout le monde a rappé. Alors et ça lita moulai héritier Watanabe bazana relation bien té na les rois de la forêt na ebité soki oyebi yango ça lita mbele. Alors lelo mbala moko circuit to moni na matanga Sylvie Mapata ayambi Sylvie Mapata na we ranson na ebité soki okolo bani pona yango émission bato la biso Xavier Lopez numéro 10 ya Luanda ba Nikonka formateur des boss ba la biso na ba Alain Visor yo Kaboli Bakan natangelo innocent baluma na kanini trop côté ba ferré trop côté à papa chéri vient na biso waze kwa na kanini leader moi mikolo kama na kanini faut mon raga no bato bakabola quand on ezaka bino ba journaliste internet na ba page ba polémique na ba fanatique mo ba va mona la ra yango wana o mona la ra bato nde bazala héritier Watanabe est en bon terme na vie na biso karma pas ce que boche vie karma pas na kani to lo ba na sens que visibilité ba artiste o bango tout bana ba visibilité il faut to comprendre nde to lo bela trop bazara trop bongo na peso par exemple wana ezaka selo bino bato bokanisaka ezaka selon masolo bino ba fan bokanisaka. Héritier est en bon terme na artiste belé à Congo ba solo la bien l'autre fois tu na yolo to beta na yolo tonto la ya ki amati podium azana kanine ba bindombe ya kane ba rap kane ba concert tu na e voilà on comprend ga nous les solo ba internautes na ba journaliste na ba fanatique ba créer na parler bato c'est que to kaboli ba kan ko to kan kingani alors que c'est faux archi faux. Mais tout le monde a tapé na bongo te mais biso tout le monde échange ezaki polémique guerre ezaki makasi entre héritier Watanabe na côté les rois de la forêt tout le monde a Sankara critiqué tout le monde a bino boleki bo critiquer même héritier Watanabe moko pe na ba biwan ando chela bona banzela mais ton dimara te ke ko yambana na wera ekozala kaka na ebite pona matanga ka robende nini lelo to moni héritier ba yambana na wera ba solo na si des Mapata o Sankara de kuta zoloba a solo la kazo se excuser a o senga bolimbisi na ebite guerre silu ou bien ezaka pona matanga bien guerre continue wana ba tupe ba créer guerre wana ezaka bino ba fanatique bino ba journaliste preuve yango wana pour vous prouver que c'est la famille malgré tout kabona les rois de la forêt héritier ba kabona na ndenga musala la famille reste la famille na ebite soko bimselanga image mo héritier à l'écart manqué vient biso de la forêt respect batala ba TV émission nani aloba nini émission Watanabe façon na ya koloba kaka émission nini aloba nini tangelanga kombo émission tokoti na YouTube awa to betaras papa pimbo mana B1 héritier Watanabe na na ebite ke we ranson mutu atindaka Sankara finganga afinga bato mona we ranson na rétroviseur héritier Watanabe mutaloba yango siko boyangi no ne baloba kaka bato to boloba na nzela bomoni le roi de la forêt bayambani ne héritier maman pata bayambani ne héritier donc siko bato baloba batikali na soni donc to kabona na vie na ndenga musala mais la famille reste la famille donc koko na biso dayaki wana ils ont des liens héritier Watanabe avant de pas le roi de la forêt il y a déjà famille tango bazui matanga bazui les kama il faut qu'aucun dépôt représenter ba condoléances
Bolingaka sani. Mais polémique est suscité parce que polémique il va trop polémique. Moi Francis Diba a passé à la télé tenir des propos injurieux. Non na salangota. Tout le monde est normal parce que ce finga tena no boss atinda bisote bo le kabo finga. Voilà. C'est normal. Mais c'est quand d'écoute attends on va répondre bino. Voilà Timoata, tout sur la mambola Timoata, photo sur l'album Miange mi démon. On est comme aussi battelé. Déjà Tokundi, grand-mère Nabiso, paix à son nom, il faut tout l'album, mais Zoya, Miange mi démon, l'album Momo Klimbezo Zela. Batunet, c'est Gilles Kailo, depuis Luanda, Bazo Benga, Baozela, Gilles au Japon. Hein? Gilles au Japon, bon séjour, ça, Bazago Zela, Miange mi démon. Donc, il faut tout le bel album, papa. Tout le bel album, il y a un monde de Tsara. Bon, alors, biso tout mon qui déjà relation Oro et bon. Tu éviter à ce qui relation malamu zongi parce que tout le monde qui hérité watana bena we ranson bazaki distance mais na matanga wana nde to moni ba yamani bondeko et zongi mais tu éviter to landela non procédure ya makambu nyonso soki vraiment ils en ont encore black ou bien ils en maramba solo. Alors Francis Diba na juste opesa message moko na ba fan tout au hérité watanabe ndenge ba mona qui peut présence hérité alors ensemble na les rois de la forêt na bato bande ko kanisa ba mabe na bato pe bande ko lo ba malamu pona bango na juste message moko ya ba tout ba partout dans le monde. Depuis la nuit des temps dans le bango na ba émission nango sur côté na YouTube. Les rois de la forêt m'ta rêvé ça héritier Watanabe m'ta sale héritier Watanabe à pistona pesa et makambu donc voilà il y a un père grand formateur donc il y a rien ça va fanatique va pas créer un débat donc voilà azongi sous formateur oh mais le grand formateur les rois de la forêt bonimbo créer une polémique papa boya qui est formateur nani boya et Francis Diba à moi héritier Watanabe une émission il y a une émission pour batourner ti balin visor na Luanda ba otala biso ba Diego Battery grand libolo ba otala ba Junior Sueyo ba otala papa faut que y a ba preuve toi na monde na temps high tech 21e siècle ou ya rasuna ba propos mo bo été sans preuve voyez ba moko PC ba au PC au beti sur le sans argument. Voilà. Alors on a cadre carrément solo na potoko tapana yo nde ki bolingo kindeko ezongi entre héritier Watanabe na les rois de la forêt. Alors pour na album ya wera o ya utiko bimisa o na ebiteta ke bino po kindeko ezongi après album na ebite soki yo koki ko lobelango nini pour na album ya wera. Ouais, c'est bon. Naoki Bantimbo wa Docteur Ige Malongi formidable, c'est bon, carré. Alors merci Francis Dibaya, pesa programme il y a orchestre et puis il y a hérité Watanabe nasi bato belé ba sepeli pona kindeko oh vraiment ezongi entre hérité Watanabe na les rois de la forêt balobi papa na mwana tolande no ba procédure neye mamaka mouvement ko zala en tout cas biso pe côté na biso to sepeli trône de to mona ki hérité Watanabe ayambana mama Sylvie Mapate puis we ranson et ça là qui vraiment plaisir à makasi et pas na biso ba journaliste et puis ba fan nyonso o balingaka hérité Watanabe na les rois de la forêt. Alors pesa programme il y a hérité Watanabe ba programme ezandenge nini pona bateau tout o ba sepela peine hérité Watanabe. Ouais, je crois mon konzazayi na Katanga Namboka ya ba trésor mpoto tour et maga diable. Namboka ya ba die kibala. Donc mon konzazayi kuna gende ba travailler na DJ Spilolo qui est un DJ qui évolue à Lubumbashi ba gende ba travailler ba som sous ba côté kuna artiste ya ngaka le kabongote yango azalaki na showcase moko na truc comment azali na showcase moko na boîte moko na de la place kombo kiminga et puis azali na concert moko na ouverture ya ba activité na restaurant Elobo lunch bar Elobo na Lubumbashi wana vraiment un grand merci na bana Katanga tout bayaki na moni batuneti ba le directeur Popol Pande yaki concert wana pesaki makambo ba oncle Boké tu à hôtel Lubumbashi bayaki ba pesaki makambo vraiment les gars qui très bien merci na bana Katanga mokonza yaki azonga Paris vite fait par rapport à Baboulot
il y a album tout simplement moi je me demande vraiment tout ça travailler à cheval entre Kinshasa et Paris quoi. Bah pour bah moi payer banité moi kobima na date ko mais Kalaming était bato à l'après album ezoya d'ici 2020. Mikolo ba artiste ba ko changer ba programme robim album repé sa date 2020 Robima 2020 album tout simplement moi je me demande fin 2020 parce que ba Olga Ngolo ya Izimu Kasa aux États-Unis na ba fiche ouanga baza kozela album 2020 album ezobima et puis tant on CD Robima ba romona to annoncer bango date ya concert na biso na Olympia de Paris na Zénith de Paris to na concert na Paris wana Olympia na Zénith de Paris parce que to rataka Olympia na biso zobo yara ezobeta mababo kechu bazotele melango na ebité oborata ki tour bozui ba force ni pour beta ce concert cette fois-ci to robeta bo kechu ba hôtel carré tout est planifié tout est carré base la biso Olympia na Zénith de Paris na 2020 ba mona la team wata au grand complet na kati ya Paris wana pour tout ce pays ça batuneti ba merveille pour tout ba ozela ba mona groupe na bango batuneti ba totolia ouais biso ya palais ba candy shop magasin ba bonbon ba ozela vraiment mona la team wata débarquer na kati ya Paris wana tozala na pour na ba concert programme ezaka geno toujours répéter chaque jeudi na Grand Kassai wana Grand Kassai eza derrière Pain Victoire na Bovan wana na Lingwala tozalaka chaque jeudi wana na bengise batuneti ba Ambrose au Japon ba otimi kilibazawa ba Guy Basket mokonza des continents chocolat mpoto ya ba chocolat eko tozalane wana chaque jeudi eko tout monde a parlé rien à dire quoi to répétaka na chaque jeudi ba s'abonner massivement na chaîne YouTube et artiste Héritier Watanabe ba ozwa ba clip tout et puis ba ozwa ba clip na biso eza koya album na chaîne et artiste c'est ba aimer page na ye Héritier Watanabe officiel, vous s'abonnez vraiment massivement. Vous l'endez Instagram Héritier Watanabe 29 à la fin quoi. Voilà. Alors merci, tu as commis dans souka émission Nabiso, nasi batutu bote Nabiso partout dans le monde, na niveau il y a Belgique, ndé dans l'Obaka, maman Anto Aluta. Donc Bambo Théâtre, Mati Bambo Théâtre, merci na Trésor Abed na niveau ya Soudaf Afrique du Sud, merci na Pablo Sita l'économiste na niveau à Londres, merci na Guy Mingele na niveau toujours à Londres. Alors Francis Dubaya na linguiste opesa Bambote na batutu bo talibiso émission oh vraiment bamoni relation ya Ranson na Héritier Watanabe na lingi opesa Bambote. Donc c'était bien Francis Dibaya, je crois marketeur Nabino mais c'est le marketeur. Vous s'abonner à la chaîne YouTube nanga Francis Dibaya officiel TV, vous avez ba rap, ba télé réalité, ba concert Héritier Watanabe, vous s'abonner vraiment wana. Et puis vous aimez page nanga et Francis Dibaya officiel. Na Otagi Brazzaville vite fait na mboka ya ba Josiane Prunel la prune d'or, je te salue. Na kendega pour na étudier le terrain, je crois ceux qui ba fiché na ozonga Brazzaville par rapport ya ko les canaba télé na bango ba DRTV ba télé Congo pour na ko présenter bango affiche album na biso miange mi démon. Un grand merci na Fiston Ingani l'espoir de la jeunesse du Congo, futur honorable à Talangai na PC Bambote na madame Fabiana Zema na Lubumbashi ba lobby lounge bar restaurant et Lubu sur lac avenue Lac Mpoko 1176 bar 4 na ville wana na moni le manager Dieu Kibala na musika Jean business na Brazzaville na Bosani TV na nga Gouvunzofu na PSE Bambote sans oublier Kozilele le manager na PSE Bambote Ambende Ngeso Yves Sassou Wamba Sassou PDG Litoyi Kozar Glenn Foutou, Emmaüs Mwananzambe, Yanis Barale César, na Patrick Fila, Toza Awanaka Barber, na Dodoma, sur Willery Wana, salon de coiffure, hommes et dames, Poto Ekitina Gisasa, na Moni Bajan Wana, Dido Eyo, dans les magnifiques, Patrick Poupas, Dieu Massa Kumbetenge, Yannick Maboabo Motunangai, na Bosanite, Eric Honorable, na Pese Bambote Bisika Zali, Chocolat Poto na Pointe, na moni bongo président Papson à Brazzaville, Herman Balilo, le padre, Edwige Gall, la vraie chérie na PC Bambote, Ingrid Mondia, sans oublier Nina La Perle, Junior Tso na Luanda, Boss Ntimba Luzaya Dio, Koliville le monument Bakota Luanda, na Bosanité, Jules Van, Junior Sitou, Juma Gauss, Kebe,
motema ya Mado na kati ya Lukapa na pese bambote bisika azali. Arnaud Denkoufou l'international na pese bambote bisika azali. Président Papson na Brazzaville. Oncle Bokechu na hôtel Lubumbashi na kati ya Lubumbashi. Mon directeur Pandé na pese bambote bisika azali. Donc un grand merci na bato batali biso. Na moni bongo PDG Bobo Beloy, Liswa Mokonzi, Regine Lunga, Kanto Sambila Kodo, Jonas Vitesse Aimo, donc Dodi Chung de la défense, na PC Bambote, sans oublier Maître Dipiron na Musika, Nikonka il est formateur des boss, sans oublier Adolphe Mouté Bachilamouy na les diamants l'appel Maître Vinanga, Robera Monangombe, les jeunes boss na Katia Luanda, na PC Bambote, Bana Luanda tout. Francis Dibaya, marketeur Nabino quoi, voilà. Alors Francis Dibaya, donc ma mission TV, Martin Engi. Alors merci vraiment à Horizon Massamba, Horizon Net, donc boss des boss, Horizon Massamba, Horizon Net. Alors vraiment à écouter la bicho entreprise moko pour na aider population ya République démocratique du Congo, Horizon Funèbre. Merci au monaki. Bodrick Kiala bêta. Donc, Bodrick Kiala na PC Bambote, vraiment merci. Merci pour tout, quoi, voilà. Alors, Horizon Massamba, Horizon Funèbre, nasi bomona ba Corbia Oyo, et Kundaki Papa Tshisekedi, Papa Lutumba, et Kundaki Kizenga, et Kundaki Mamolang, Papolang. Alors, Horizon Massamba, Horizon Net, Yewana vraiment, Azali Kolo, entreprise Wana, Horizon Funèbre. En tout cas, Ezapona ko aider population na biso, ya République démocratique du Congo, Babiloko vraiment, et Koti ya Malamu, na kati ya Horizon Funèbre. Alors, merci na réalisateur, Oyo Azana Sima Caméra, Volding Tuka, O vraiment Azali Kosa Moussane Malamu, na ma mission TV, Martin Engi Vitesse Afizé, Boza la branché, malgré Maman Biso na Ebi Kombote, Kombo Kiminga, moi ya Boaka, Libanga vraiment Ezate. Alors merci Nabatutu, numéro WhatsApp Yangwana, Bobengi Biso, Francis Dibaya, numéro na opacité. Pour na numéro nanga eza plus 244 936 503 505 plus 244 936 503 505 quoi. Wana WhatsApp nanga bakozwanga sur Facebook Francis Dibaya officiel, Aris Kazadi les suprêmes na PC Bambote. Alors merci polémique et Sili héritier Watanabe na Oueranson les rois de la forêt tozana toujours pour nos sala musala donc Boende ezalaka parti émission biso République démocratique du Congo il faut tozala bomoko toeba o yazali peleki respect OEP azali kulu il faut respect ezala place nyonso pour musala et tambola kitoko wana parole ya Martin Engi Vitesse Afizé Sola Likambo bozala branché na ma mission TV. Merci. Ma mission TV, le miroir du monde.